batu nyonso zomona plein wana mingi baza besprit mingi baza batu bakufa wana azo invoquer bango ezali na contrat oyo esalami na kati ya monde astral po ba monde nyonso ya ténèbre loba mutu na zala profonde prison nango eza na samai na monde astral. Et puis mutu déjà oyo akomi kobimisa batu bakufa ko invoquer bango baya kotondisela ye cérémonie moko azosala yeba kaza déjà mutu moko akomi na ba grandeur moko élevé po eza blague te. Mais mutu na Nzambe sikoyo par exemple pour ne pas citer bara mission à habiter concert alingi sikoyo a senga batu bakufa baya a sa cérémonie ne po eza magie nini wana. Papa Chic mystique eza niveau na niveau ndenge monaka ba bureau ya eza na ba cimetière na moi ndenge mo pe na butu yali omoni demo moko azalaka wana kombo na emaka ozomona demo musuku mone lukanga malakasa makanda signaka certificat de décès ozomona signé apesi na lukanga malakasa anda okende kobeta kani wana likola tombo ozomona elakisi tombo vert po moto omona atabotaki dans le fungwami cercueil matie bimi tango ko mate bimi siko appartient ba osala incarnation ba la musi moto ba concert mingi wana omona ebeta maka déjà na butu soki concert ekozala supposons être toza mercredi déjà lobby na butu à partir à 0h concert wana si betami besprit baye wana bato bakufa baye wana bato bakufi na masumu o baza esclave bakoya déjà wana na butu ba beti concert wana ebetami na butu ozomona ba plein wana non ba plein wana ozomona neza bato bakufa o bakufi na masumu bakoma esclave na kati ya monde ya ténèbre nde bango monaka baye kosalisa ba plein wana. Alors tant baye kosalisa ba plein wana na bespro baye wana bakozonga pamba te esprit na esprit il faut zo bato ne bakende nango puisque tant bosali cérémonie wana bosali il faut botama kilati. Et puis mutu wana po akoma na ba grandeur wana soko tali alimina batu moko o baza important na kati ya libota na ye. Tona ebiso butu c'est-à-dire ba aye na stade a invoquer batu bakufa bakubima. Na ko ebiso Papa Chic yoka. Omoni à partir ya 12h juste ya moi. Banda kotala barre komaka plein ba wenze komaka plein. Pourquoi? Embouteillage komaka 12h juste ozomona bato bakufa balamukaka babimaka. Papa Chic biloko mingi ozomona na wenze wana omoni mbisa minene ya kokauka omoni nyama kokauka omoni eloko boye mingi eza bato. Mais yo lokoza na misu ya mibale bozotala kaka omoni te o eza mbisa kaka o eza ngutu ape bongo esalamaka bongo commissionnaire kialiaka moto boye te loba moto wana aza profonde to ekobeta témoignage ya lokuta ndoki aliaka moto boye te ndoki po alia moto ifo balusa ye mbisi to balusa ye nyama to balusa ye eloko moko po balia ye do ba mark chose omona batekaka pe misuni ya bato bato pe ya normal bazokota bazosomba bazolia pe somba bazolia na inconvénients ani ba oyo basombi bali eko moi parenthèse moke inconvénients ya liboso za bozozwa kacha 66 ya mibale ezali ekopesa ba maladi mosusu na kati ya ndako na bino oyo eza incurable silaka te ya misato yali ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a misana biso et témoigner biso liboso na Nzambe.
Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération Mneno Barosala le 24 décembre. Il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a pour ça, tout c'est ça. Bon, $1 à Pamba. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 à Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Fufu ya Koliati. Yandena olo baboué. Benga na numéro wana. Opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kosunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis, Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un peu de Kiko. Contre Kiko. Tout mon cas, la bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était oui. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le réseau par Colibo, tu fais des tenants, tu vas pas moucher, non, je te non, non, pas habitué pour de ça par 48 heures. En tout cas, ma qualité na moni, hein. Moi na mama, kobukanate. Soko lingi olata, kitoko, peba yeba yo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Te, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est chez Bissou TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Bozali belé bokota la biso mokili mobimba. Nzamba pambola bino, merci na confiance. Bozali biso awa na chez Bissou Télévision. Merci mingi na ba Oyo batala biso. Merci na sponsor Nanga Jésus-Christ Nazareth. Il y a sponsor numéro 1 awa na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi pe na ba obalinga rabiso te topesi bino mbote. Merci na mutema bena bino, merci na nenge bo linga rabiso te mebiso te lela bino makasi. Merci mingi pe na orphelinat Vida Oyo eza kusunga bana bitiki bali ya basepela. Na pesi mbote na mama Emily Seti depuis Canada, nzamba mona yo. Na nyonso ko sala pona Chebiso Télévision. Merci na Fabien Pouy pour la prise de vue. Banengo bolingo lelo tout monde qui makamboleka na stade de martyr. Lelo to le plus côté spiritualité. Tout monde le lenge ni ba sacrifice et salami. Bato ba kufi na stade wana. Est-ce que is accident? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que ma mituna za mo ebele? Na yango pe to yambeli bino moko ya ba sena nzambe a peu trop spirituel, yenda ko révéler biso ma ndenge le kaka parce que ça y na monde wana. Et puis tu rebelles un témoignage, place ton souka qui te reconnaît à moins d'amour. Na évangéliste Vasco, papa na pêche mbote. Mbote papa chic. Sangonine. Malamu na ngolo nzambe nzamba zo batela, soka ko batela te oyo kengela akosala musala punda, poete Yesu Kristo alobi bitumbe koya me elonga ekozala ya biso. Malgré babitumba bana nzambe bazu mwatang mulai bamoni bisote ndenge topesaka ba témoignage oyo esengaka pe tamoko zwe pena tan ya kozwa tan ya kosambela pena no makasi po ba témoignage ko bimisa ba secret diable ezalaka pe bitumba. Donc mais ata bitumba Yesu aloba déjà ke bitumbe koya elonge kozala ya biso na santé pendenge tungisaki santé pene tungisaki bon ba détail mususu mo eto pesango l'émission ezate mais nzambe lokwa za kamolongi
alongisi biso yango moni lelo toye to partager na bana na Nzambe continuité ya témoignage na biso. Voilà, moto na Nzambe to sambila ya mboto kota na muzindo ya témoignage na biso. Nzambe malamu, Nzambe na bolingo, Nzambe na nguya, papa na biso avande na likolo, kolo na biso Yesu Kristo. Nzambe oyo opesaka pema, opesaka bomoi, opesaka bilei, oyokelaka biso mawa, olimbisaka masumu na biso. Soki tozali na pema kati na tango oyo ezali pona bolingo na yo. Papa toye pona kotombola kombo na Yesu Kristo, nde tozali kotombola pe kosala publicité po ete moto nyonso oyo akolanda mission oyo atambola na kobanga yo po azwa bolimbisi ya masumu. Po ete toutaki na éternité, tokozonga na éternité. Masumu echandise biso destination te. Yango na telemeli molimo nyonso mvutima ya distraction. Oye mema biso na masumu. Poto kweya na buumbu ya satana. To bengani yango musika na biso na kombo na Yesu Kristo. To banda témoignage o na yo elongo. To sukisa no pe longo. To sengi lisungia molimo mosanto na yo. Azala na biso bande liti na suka. Oyo nyonso akolande mission oyo abongole motema aleka na kobika na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso. Amen. Amen. Merci l'homme de Dieu. Na bandi témoignage à lelo et kozamala mingi. L'homme de Dieu yambo tokota na témoignage. Tomoni maeleki na mboka na biso. Moko ya ba musicien abeti concert. Tomoni ndenge batu bakufi en plein concert wana. Mais tout le monde peut porter disparu ba monanité ba travailler à concert le lengene to pe qu'est-ce que s'est passé en tant que Moussa Nzambe na lisio tali yo moni ndengeni. OK, merci papa Cheki ya liboso na osala publicité musicien mon côté mais publicité na osala ya kombo ya Yesu Kristo. Omoni liloba na Nzambe ekotikalaka kolongwa ata lettre moko te to ko changer te. Po ete Nzambe na biso Yesu Kristo achanzaka te, azali lelo lobi pe libela na libela. Mais nalingi na fungola bana na Nzambe miso pendre na lobaka ngo chaque fois concernant neti ba concert babilo kwa mokili. Pour Osée chapitre 4 verset 6 Bible lobi bana na ngai ba bebisami na kozanga koyeba. Lokola yo boko yeba, yeba ke ngape Nzambe na tiki yo. Don Nzambe atikaka mutu oyo atie boyebi liboso na ye, mutu ango ezali oyo azolanda na nzela masumu. Ozomona lelo soki liloba na Nzambe ezolobama na bawenze na babalabala na beglize okomona batu bazoleka bazoseka ngana sala ba campagne en plein air mais côté musu na osala campagne batu baoleka pena baoseka babime yango Vasco nini ezosala eboye nini ezosala ya komi na problème mututo problème nini ozomona batu bazochola donc ozomona ke bokonzi na Nzambe po batu bakota yango ezali pasi. Donc omoni ba concert mingi oyebetamaka. Ba concert wana tango to banda ko travailler ba musicien ya lolenge wana na ba concert wana, ba concert mingi wana mona ebetamaka déjà na butu. Yo zomona concert ezobetama na moi non. Soki concert ekozala supposons être toza mercredi. Déjà lobby na butu à partir à 0 heure. Concert wana si betami besprit baye wana bato bakufa baye wana bato bakufi na masumu o baza besclave bakoya deja wana na butu ba beti concert wana ebetami na butu ozomona oyo bino bozoya na moi wana kokota donc bozoya kosala kaka formalité ya likambo oyo ese salamaki ozomona donc formalité tant bozo kota ozomona ba plein wana non ba plein wana ozomona neza batu bakufa o bakufi na masumu bakoma besclave na kata monde à ténèbres nde bango monaka baye kosalisa ba plein wana alors tant baye kosalisa ba plein wana na bespro baye wana bakozonga pamba te esprit na esprit il faut azwa batu ne bakende nango. Puisque tant bosali cérémonie wana bosali il faut bota makilati il faut benda makila
po besprit wana faut ba mera makila besclave wana il faut ba mema bato mosusu o ba ko remplacer bango na ba misala pe kuna ozomona tango bino bozoke kokota concert wana yebake na butu DG betamaki bato bakufi bayaki besprit bayaki babini place wana bameli bino bozwa kosala formalité et puis papa Chic na koyebisa yo boye kaka na ba concert wana ozomona wana soki ndoki ya famille esi akanaki neti par exemple il faut boma frère na biso moko na kombo papi bazoluka faso ko boma me batali ke batu bayeba bango ke famille za kindoki so frère wana papi akufi bakobuka ndaku to bakobeta batombo kika concert wana esi bakanela ki frère papi wana bandoki ya famille na ye bakoanvute batindi pe na concert wana tango akena concert bake ko bomela ende na concert wana puisque monde a ténèbre papa Chic bakoki ko bomata 10 personnes pona ko lukaka mutu moko akufa osomona donc banvute papi batindie na stade wana to na bar moko to plus concert rezo betama yo monya kufi na concert wana me bandoki ya famille na esi baliaki ye nde batindie na concert wana bake bomelene na concert po moyeba landa bango ezate bayebi ke no akinde kokufa na concert eza nango faute ne bandoki ya famille te mais or que za pa mvutima bandoki ya famille basala kape si pe roza pene ayibini makambo on pete mais bandoki ya famille balandi bayebi ke na concert wana ndenge bazokende wana donc biso poto se laver baye bateke biso et si batake na calcul na bango akoboma donc batindi kie kaka kuna po moto batie na calcul akolia yebesi bakanga ya na kata batwa na lobela makambo wana na banine to ko epe ko lobela ngona be mission mususu ozomona amutu de bakangi batie jour na date ya kokufa donc batali embuscade moko ekozala concert moko ya totindike kaka kendo kufela na concert wana meza bango mo bandoka famille de balieye batindike pe na nzela ya concert wana musicien batute donc yango moni place nyonso oyo masumu ezo salama eze sika o reine ya diable pazalaka eza na tindenge na lobela na ba na lobela na bemission mususu okomona match moko eza ya ba politicien bandoki afa mpe bakosa bamvute bana na bango batindi bango na kata match wana ozomona tango bakeli sasi ta babeta keli sasi kuna bakende ko tambola match okay na ngoli kamwa match te bandoki afa mine moko esi basaki ni baliaki batindi na kata mbeskadi wana père nena yeba nanu système ya kolamusa bato bakufa koya malgré to lobela ngo tout le monde tolobela mwandambu ya besclave maintenant nous tokota pena na bozindo ya besclave te so landi be mission tolobela kandenge to bande kola musa bato tolobela to bande kola musa ezali muto akufi bake bakundi nde tuye na cimetière ndenge mona ka ba bureau ya eza na ba cimetière na moi ndenge mo pe na butu yali omoni de momo kwa zala kawana kombo na imaka ozomona de momo soko mone lukanga malakasa oya kenda kobeta kani wana na likolo ya cimetière makanda signaka certificat d'IDC ozomona signé apesi na lukanga malakasa anda okende kobeta kani wana likola tombo ozomona elaksi tombo vert po moto omona atabotaki dans le fungwami cercueil matie bimi tango ko mate bimi c'est quoi partant ba osala incartation ba la mose moto puisque bango ba bomaki bino bomi ete balongola kaka molimo naye to suka ki na niveau wana na ndenge bateka batinda ka besclave wana ba église na ba mais continuité besclave to koya kolobelango nano tolobela te mais moto na nzambe sikoyo par exemple pour ne pas citer bara mission arbitre concert alingi sikoyo a senga bato bakufa baya au sa cérémonie et puis eza magie nini wana bon omoni papa Chic mystique eza niveau na niveau ozomona nga na témoignage vivant bato mosomona baleki azopesa témoignage azoloba na ye mais azokota pena na profondeur pena makambo wana te po ayebi yango te
ozomona eza pe na bato mosusu ayoki kaka témoignage ye pa komoloba na ndenge na ye omoni eza pe na bato mosusu bakenda kozwa bakisi epa banganga bapesaki esomo moko directement abimi pe aye kopesela yango témoignage esengeli oyeba keno mystique ezali niveau na niveau ezali grandeur na grandeur et puis nina kota na mwa bozindo moke omoni netinga ndenge nazalaki nakoki kozala na posa ya numero moko boye esengeli na sala natali na catalogue nanga na banini naza nango ezate alors nako invoquer esprit ya doublir o bapesa kinga basala na forme nanga n'esprit protecteur bapesa kinga bakoya nako ebisa bango na posa ya dimension ya eloko boye a partir na bango nde bakoluka eloko wana eza na monde nini puisque ba monde à ténèbres ebele natangela ko bakomba ba monde awa ba monde à ténèbres eza vaste eza ebele alors tangu bakoluka na kata ba monde bakotala eloko eza na monde boy nde bake ko négocier lenga a partir monde wana a partir monde wana ko senga ke cérémonie oyo ezo senge fois sala boye po batu basala nini ba azwa pouvoir oyo azoluka ozomona sikoyo neti musicien to biso ba catcher penenge tozalaki wana nga na lobaki mwandambu na ba témoignage uti koleka nazoleka match batu plein nga nazomona na kaka mwandambu donc c'est-à-dire batu nyonso ozomona plein wana mingi baza besprit mingi baza batu bakufa wana azo invoquer bango ezali na contrat oyo esalami na kati ya monde astral po ba monde nyonso ya ténèbres loba moto na zala profonde prison nango eza na samai na monde astral ozomona ba prison ya ba selile ya mike ezali ndenge moni na mboka msone to na mwa ba kasho ba la police na ba parquet mais prison centrale makale yali donc prison centrale à ténèbres des monde astral eza na samai ozomona place bakanga ka milimo batu pe esclave donc tango mutu wana ba recommander et puis mutu déjà oya komi ko bimisa batu bakufa ko ben ko invoquer bango baya ko tondisela ye cérémonie moko azosala ye ba kaza déjà mutu moko komi na ba grandeur moko élevé pour za blague te ozomona komi de na ba grandeur moko oyo eza élevé et puis mutu wana po akoma na ba grandeur wana soko tali alimina batu moko o baza important na kati ya libota na ye ozomona nde sikoyo akozala na capacité po ye paza na maître spirituel na ye o yazo traiter na ye akozala na capacité ya ko invoquer ba invoquer batu bakufa to na biso butu c'est-à-dire ba aye na stade a invoquer batu bakufa bakubima na ko biso papa Shikioka omoni à partir ya 12h juste ya moi banda kotala bare komaka plein ba wenze komaka plein pourquoi embouteillage komaka 12h juste ozomona batu bakufa balamukaka babimaka bakotaka pe na wenze kosomba biloko kaka wenze ozomona basomba kabiloko papa Shiki biloko mingo zomona na wenze wano moni mbisa munene ya kokauka moni nyama kokauka moni eloko boy mingi eza batu me yo lokoza na misu ya mibale bozotala kaka omoni te oyo eza mbisa okaka oyo eza ngu na ebisaki yo te ndenge tozalaki koya boye na kati ya cimetière boye invoquer mutu abimi bakobenga siko mutu abomaki mutu wana batuni olingi toteka ye esclave toto bomaye tango aponyo beto ngito bomaye bakobomba bomie bakotuna olingi to balusa ye nyama nini soki aponya lobi nalingi bo balusela ngai mbisi yako ya kokauka nangi bo bimisela ngai mbisa mai nangi bo bimisela ngai ngulu o ya kotanga nde bo invoquer bo balusi nyama wana
ya zwi par na ye famille ya papa ezwi famille ya mama ezwi bacommissionnaire ape bongo esalamaka bongo commissionnaire aliaka moto boye te loba moto wana aza profane to ekobeta témoignage ya lokuta ndoki aliaka moto boye te ndoki po alia moto ifo abalusa ye mbisi to abalusa ye nyama to abalusa ye eloko moko po balia ye sikoyo na bademo ya cimetière baza na bato na bango oyo bapesaka batindi bazoteka mpe na bawenze na biso donc bamarché ozomona batekaka mpe misuni ya bato bato mpe ya normal bazokota bazosomba bazolia pe bazosomba bazolia na inconvénients ani ba oyo basombi balie moi parenthèse moke inconvénient eza ya liboso eza bozozwa kacha 66 ya mibale ezali ekopesa bamaladi mosusu na kati ya ndako na bino oyo eza incurable esilaka te ya misato yali ekoboma ekobloke baetoile ya bato ebele na kati ya ndako wana ekozala bloke puisque eloko nyonso euta na monde ya ténèbre eyaka na mission ya kodétruire ozomona tokoya kolobela vraiment makambo tali ya bato bakufa ya besclave puisque nga nasali na kati ya monde astral 24 ans 24 ans na kati ya monde astral mais sikoyo to évolue mo moke neti ndeko nanga pe azali kuna na kati ya stade une fille là ana mwa moke lenge a se retrouver ba juillet ba boaki na nzela mabe basali ye ekoza ka bato bakufa ba levaki ye to ezali bato kaka batie bango na stade ba levara bato po azala na komati lelo akoloba te akosala mote bon omoni eloko nyonso esalama ya lisumu eza nzambe te eza diable donc diable oki koamvute bato mosusu bamela badrogue mpo bakende oviole mpe mwasi bango bamoni baviole mais envoûtement ntango tobengaka envoûtement kasi nini mopepe non envoûtement ezali esprit moko ya mabe nde aya kotikati na yo nde autilize osala makambo mabe alors ntango autilize osala makambo mabe ere mosusu na mwana mwasi wana ozomona eza na eloko oyo elongoli na kati ya mwana mwasi wana neti nini moto na nzambe eloko oyo ya liboso diable aluka kodétruire na vie ya moto eza na eza étoile ya moto ti moto aza na étoile aza na bitumba sur cette étoile on nzamba tie na kati ya vie ya moto soko ozaka kaka na moko oza na bitumba na kati ya vie na yo diable akoluka a détruire étoile wana puisque étoile wana mpe nzamba tiaka na kati ya moto ezalaka na badire batemps oyo atiaka il faut manifester soko olekisi yango na masumu ekóma na temps moko oluka yango ezala pe te sikoyo ndenge aza wana yambo to continue un témoignage baoyo baapporte disparu oyo bakomonana te bakenda depuis jour wana batika ozona bandako na bango te baoyo bakufi brisque baokepe kaka lieu de tourment moto nyonso oyo akufi na masumu papa shik nazobandela koloba bandeko bazolanda biso d'ailleurs bible elobi na biso nzambe asepelaka na liwa ya moto na masumu te moto nyonso oyo akufi na masumu d'ailleurs ntango moto osala kaka lisumu ozali mbala mona kasha 66 na nzoto na yo alors moto nyonso oyo akufi na lisumu yebake ezali na besprit oyo babengaka bango besprit transporteur bango nde motu bayaka kozwa ame ya motu wana ya masumu wana bakei na yo na kati ya prison ozomona prison wana oyo bino bobengaka lieu de tourment eza lieu de tourment eza monde astral bato babengaka bongo bon nakoloba bana bango baprofane bayebi na bango te ozomona eza monde astral oke na prison wana soko ozwaki cache mosusu mpona ekobo oke na prison wana okobanda kosala ekobo impudicité sans repos soko ozwaki cache wana mpona masanga oke na kati ya prison wana okobanda komela masanga sans repos soko ozwaki cache wana mpona moyibi oke na prison wana okobanda koyiba sans repos soko ozwaki cache wana mpona songe oke na prison okobanda kotonga sans repos nalobela biloko wana nyonso ozomona soko tali na mukanda na Jude chapitre 1 okititi na 9 okomona tango Moïse akufi
Bible lobi bien Lucifer na milimo mususu ya mabe eyaki kowelele bemba Moïse. Nzamba tali atindi mbala moko Mikael alobi kita baye kowelela ebemba Moïse. Mikael abotoli yango. Pourquoi? Soki kutu Moïse alaki serviteur ya Nzambe mais baweli ebembe na ye baya ko récupérer. Ozomona obongo sikoyo ba oyo bazosala masumu yango moni bana na Nzambe soko kwesame na 12 heures juste 12 heures 1 minute 12 heures 1 seconde c'est repentir puisque liwe koyelo pe na 1 seconde de seconde okoyi peseli. Donc soko sokufi repatant ces athées puisque tuaki to kangi to ba muta kufi bokebola musie bobandi ko sambisa e ata gangi kombo ya Jésus Christ na tango wana c'est fini puisque ndima ki était moto na Nzambe to continuellement muke lisolongo ya témoignage na bandi to sukaki côté Nzambe koma ko benga o déjà wana to lobelaki to sukaki côté ya bon continuité après kokutana na Nzambe ba makamuso yaki tokoya kolobelango na témoignage koya tolobaki tolobelaki moi quelques signes ya s'accélérer conscient et ni conscient to pesaki quelques signes ya s'accélérer conscient mais na lingi na pesa ba na Nzambe nano tokoya kolobela na monsieur Zoya c'est s'accélérer conscient na s'accélérer inconscient. Nenga pesa ba na Nzambe nano moi témoignage mususu to moni to lobela kaka s'accélérer. Non to évoluer pesa moi témoignage en pesa malamu. OK, merci. Et Panda Diabla qui koko misanga représentant ya monde ya satellitaire puisque ayebisa kinga na étoile mingi. Pourquoi ba koko misanga représentant monde satellitaire? Tango yaki kosala ke na zuba pesenga s'accélérer ya famille. Tango na komi na s'accélérer famille na komi kokende kokota na ba réunion ya bandoki. Tango na okende kokota bandoki wana bazofukama. C'est parce que nga na ki représentant ya monde astral. Monde astral na ebisaki yo ezali prison. Place bakanga milimo bato. Alors numéro 1 ya ba sorcière ya Afrique centrale ake kopesa rapport na réunion ya monde pandemonium o esalamaka chaque butu ya vendredi pona kokota samedi e bandaka 0h30 apesi rapport nanga Lucifer koko misanga représentant monde satellitaire. Donc représentant monde satellitaire et ali renseignement nyonso ya ba sorcière ya Afrique mobimba. Donc ngai inde mutunaki commanda ya renseignement ba pesa ki ngai 12 000 démons oyo na bandai ko tambola na bango par mois. 12 000 démons wana ba bandaki kolia 12 000 personnes. Pardon, 12 000 personnes ya bato ba okufa 12 000 par mois. Donc chaque démon bandai kolia mutu moko par mois 12 000 personnes. Papa cheki yo kana ebisayo mutu oya zangi Yesu Kristo na bomo inaye azalo kolanta bato soso moni soso nenga zo tambola boye mutu nyonso akiko kangaye akenaye mais mutu oya zana Yesu Kristo monde a ténèbres ekotika la komona yote atelukio ekomona makila panda ba pesa kingango nakoma kikozwa renseignement ezala ya ba sorcière ba magicien ba charlatan ba sataniste nyonso ya Afrique ngande mutu nazo information nazo memango epa ya Lucifer po bataki nga komanda ya renseignement Afrique mobimba nakoma kikosala travail wana kaka nga moko nakozwa mvutime pa Lucifer na ye na pesi yango pa chef bandoki nyonso ya Afrique centrale mobimba na ya Afrique tango na kopesa bango bakokabola bamvutima na bandoki ya ba quartier ya ba commune partout baza kokabola yango moni mingi okomona na quartier vandi papa moko ala mukaka 4 heures abandi kokombola veni mama moko ala mukaka 4 heures abandi kokombola veni tazo kombola te bakitaka na nzungu wana kitina ngo abimi nango na balabala azolaka azolo ba quartier nanga mwana mobali oki kobonga te
quartier nanga bana basi boki kobala te, quartier nanga muibi fweza la mingi, quartier nanga kuluna, quartier nanga kuren kozate azolaka kolaka zolaka wana okomona na moi makambo alakaki wana auti na ona moda ténèbre na réunion na moi tango alaki ndenge wana okomona makambo wana ebandi kosalama. Ozomona yango na lobaka na ba Kristo libondeli ya butu eleki ya moi yango mwana na nzambe nyonso yoka na fungola yo secret oyo bandoki soki basilisi réunion bayaka kobebisa à partir ya 4h ti 5h et puis heure ya 4h na 5h nzambe patambolaka na ba ange na butu kotambola balukaka esika oyo bana na ye baali mpona kopambola. Donc mo Kristo soko zali na prier vie ya prière kokata pongi na 4h obandi ko intercéder 4h ezali heure o nzambe aka kopambola moto nyonso soko tali na ba heure wana moto nyonso pongi elake makasi mais tango oza kofoxe na ba heure wana oza kolamuka oza na vie de prière yeba na kati ya heure wana nde nzambe payaka kosala nini ayaka kopambola bana na ye tokoya kolobela yango tango tokoya na témoignage fokangaka ba point wana mukolo moko munenga na biso moko azalaki représentant na biso ya ba sataniste na kati ya Côte d'Ivoire na capitale na bango ya Masuku na ya Masuku. Alors batumi bakansa capitale ya Côte d'Ivoire eza Abidjan, Abidjan ya Masuku Abidjan za ville. Alors place abandaki kosala cérémonie apesanaki mukongo na lupango moko lupango wana apesanaki mukongo pendant salaka ba cérémonie na ebutu moi ndenge besprit bayaka ba voisin na ye nyonso ba mpango ya nzinga wana bayoka kaka makolo bato tambolaka na batol tokoya kolobela pe ndenge to bandai ko baluka banyao non tolobeli yango te kokita na batol bato kukuola tokoya kolobela yango bayoka kaka makolo bato tambolaka na batol surtout bazalaki na sima mukongo na ye bakoki te bakima lupango ndako abia lupango ya munene bakima bakenda kofutela kokende bakenda kofutela papa chic ezalaki na église moko esika o babandaki kofutela garantie silaki babimisi bango bazoluka esika baye kotombe na lupango wana ton baye kotombe na lupango wana oyebi mapango oyo ezalaka etuli ezesika bien metula batu babangaka po mingongo bato bimaka biloko tambolaka na bandako banini basondom na batie na prix moke pasteur wana sepeli azui esika wana bakomi koluwe tangu bakomi koluwe na kati église wana papa chic représentant na biso moyen asala biso misala ya bien zate akomozwa bakomba ya lisekite bien aimé yo kana ebisayo bitumba mosusu mona kana vi na yo ezali a cause ya mabondeli oyo salaka na vi na butu papa chic okomona moto mosusu bosolaka bien mais na moyo pesi mbota bude yo andimi yango na moto yo zo comprendre te mais moto aboko ya mbambote na nganini azandoki libondeli osalaki na butu ekende kobebisa misala na ye yo yebaki na ote tango akomi menacé aya pesi biso rapport kopesa pesi biso rapport Lucifer alobi nanga alobi Vasco zwa 12,000 démons oyo na pesa ki opona renseignement bokende na bango bolukelanga pasteur wana boboma ye papa chic tokiti na ya Mosuku na Côte d'Ivoire tobandi koluka pasteur wana toboma ye tokoka koboma pasteur wana te tolukie na ba accident tozokoka kozwa pasteur wana te c'est parce que pasteur wana zaki na vie de prière pe via kobanga nzambe topesi rapport tokoka te Lucifer aseki ayebisi biso alobi esi na moni sikoyo ndenge bokozwa ye yango moni papa chic soko zotambola na nzela omoni groupe moko ya bana mibali baseki makasi otali pena liboso na yo na sima na yo omoni Toazate motala basekinga na sali nini comprendre baza bandoki bamoni eloko moko kati na yo okomona pe baseme mibali baseki yo dans les vides
bamoni eloko moko kati na yo puisque ndenge tozalaki na monde ya ténèbre okomona soki diable amoni deja eloko moko bozo réussir mpo nango il faut asala nini aseka sikoyo aseki makasi panda seki eloko nini epase koseka seki alobi namoni deja ndenge ya kodétruire église wana alobengi nga alobi kisimbi tala omoni église wana pasteur na bango asambelaka makasi me bandimi nyonso baza na kati ya église wana ava baya na église na bandako na bango basambelaka te bayaka ka na église ndenge wana alors ezali malamu siko tozali konvute bango ava baya na église bien aimé yoka na yebisa yo osambelaka no makasi obangaka nzambe osalelaka nzambe me yeba tozali na sorti ya masumu mosusu oyo misu no emoni oyo matoi no eyoki oyo makanisi no ekanisi oyo motema no ebombi oyo makolo no enyataki oyo maboko no esimbaki ntango ozokende ndako ya nzambe gumba nanu makolo na ye mabolongo na yo na se yebisa na nzambe alimbisa masumu na yo senga makila na Yesu Kristo eprotege yo na nzela oyo ozobima na ndako na yo ti ozokende na église nzambe ayeba ndenge ya koprotege yo senga lisungi ya molimo mosanto meza na bakristo ebele abetaki mabaku atiolaki atongaki ayinaki alobaki mabe asambeli kaka taki église diable amoni yango ntango amoni alobi siku eloko bokosala tozali kobloke vi ya bakretien wana nyonso bakoka kosala ata mosala moko te na kati église wana ti garanti na bango ekosila balongwa place wana pour représentant na biso atikala kotravaille bien papa shiki yoke eloko ezoleka tobaluki banyau na besprit wana butu to na moi na moi papa shiki na yebisi yo mystique ezali niveau na niveau ozo comprendre ndoki apumbwaka alali na l'action basi na bandoki nde bapumbwaka abimi me biso to bandaki ko pumbwe kaka ndenge na zaboye na okwebisa na okiko ya pa na bino bi na okipo so se soulager bolaksanger na bolaksinga na koti na invoquer avion bimi na koti na kati avion na pumbwe na kenanga kande na zawa na ke to baluki banyau to ye ko bima liboso ya église wana na 12,000 esprits bapesa kinga batu nyonso oyo bazoya na église wana oyo basambelaki te na ndako tokota bango na kati oyo basambelaki te besprit bakota bango na kati basambelaki te besprit bakota bango na kati besprit balati bango na kati tangu bakoti na kati église pasteur abando te ya batu bakomola la bapongi pasteur abando te ya batu bazosolola milimo wande koti bango na kati pasteur asilisi alobi mwe koki il faut te futa ndako tozwaki boyebi tozwe sika moko bien mwana to futaki bien o ezali deuxième mois to lekana ko futa bango esika papa shiki muta kotombola musapi azate soko moni na katele ya lingomba batu bazosalela lisusu nzambe te pasteur tia jour moko mibale misato bandimi nyonso bakota jeune église bakende na ngomba te tokoya kolobela ntina ya ngomba tala soki diable abundisaki Jésus Christ na ngomba ozomona surtout ngekaki Jésus Christ ngomba ya kasabundisaki te est-ce que bati signification mangengenge ngomba mangengenge ya kombo esprit ya kombo elimati soki apona lelo na bandi to kende na suite mususu bandeko balandi ezali bongo témoignage ya papa Vasco ba continuité ezali ngonga ezali ngonga merci na Fabien pour la prise de vue merci na sponsor na biso Jésus Christ Nazareth merci na ba onus sponsor ki ba ko la biso na bandi na petit merci na ndeko na ngai évangéliste Elonga za wana biso mbote na yo mbote numéro de téléphone ba omona na te okendaki ba bon nauti koloba awa omoni ba émission ndenge topesaka esengaka ta moko ozongi peno kota na bozindo ya prière
puisque ezalaka bitumba ndenge tolekaka boye bana na nzambe esengeli bayeba ezalaka bitumba tozwaka bataki soki omoni toza toujours koresiste boye mpo totambola na kobanga nzambe mpe tosalela ye mais soki yango te mais toza boye te boyoki bakundi biso santé mpe dérangeaki vraiment makasi topesa badetail nango te mais lokola nzambe aza elonga mpo ete yesu kristo alobaki bitumba ekoya melongo eza ya bino donc lokola bitumba eyaki tozalaki na yesu kristo elongo tolongaki mpe na mabondeli mais toza na bino elongo tobandi deya basere ya batémoignage bokolanda numéro nange ezali 081 43 30 475 olingi mpe kolanda biso obeti DVM Daniel TV ba témoignage peza na kati olandi na ba prière donc nzamba pambola bino soki yesu azongi te tokutene monsieur koya. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Ngai lelo na pesika mbote na Fabien Pouya. Donc tokutani mbalasima. Sponsor nanga Jésus-Christ na bosanité. Bye bye. Et ONG Vida est lancé Bongo Opération Sunga Orphelin na $1. Na $1 na yo, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération Mneno Baosala le 24 décembre. Il y a année Oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi, on a posé tout ces prix, ça bon $1 à Pam. Et qu'on fout la orphelin mon classe. Tu payes ça $1 à Pamba. Pour la bonne année, orphelin, Azanga, Losote, Sosote, Fufu ya Koliati. Yandena olo baboué. Benga na numéro wana. Opesa $1 no nenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo. Tozali bongo na M-Pesa, E-Bank, Airtel Money. Bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokotala émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.